Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, et bandeko oyanga na pambo libino, na kombo, na Yesu Christo, banana nzambe na bomo, et shalom na pokwa lelo, bien-aimés dans le Seigneur, tango et belemi, tango ya pokwa, ete toya, libo son nzambe toya, ete toya ko bonde nzambe na, prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cause à la distraiter, à la concentrer, bien-aimé dans le Seigneur, et on dit, toye, n'a pourquoi lelo, et tout bon de l'ensemble, peut-être tout là, la capongi malan, yaya, nous sommes attaqués par l'ennemi, et makambo mingi, tozali kokuta, nango ba difficulté, ezali, na banda wana, tozali kovanda, ezali na balabala wana, tozali kovanda, ezali na quartier wana, ezali na libota wana, obotama, ezali na ville wana, ovandaka, ezali na pays wana, ovandaka, ezali na milimo oye konzaka, yaya, tango wana, tozaki ba fainéant, ces temps-là est révolu, ça y est, bien aimé dans le Seigneur, tokoya, tout bon de là, la prière n'est pas manquée, la prière n'est pas négligée, la prière n'est pas loupée. Dans ce moment là, ganga boy pamba ndekonanga, mais sur le plan spirituel, les alliés n'ont impact moko amine nakan ya moyine. Bien aimé dans le Seigneur, mais avant toute chose, toko bondela, toko tika culte oyo, nama boko na zambe na zoma mabino, na prière te, mais na zoma mabino na culte, culte ezali ko englobe nyonso, ezali ke to tombo la nzambe, to bele la ye, akita, to amimoni sana bombo na biso pe toko prier, prière ezali na kati ya culte, yango nde esengeli ete, to yeba makambo oyo, bien aimé dans le Seigneur, to zali batu, ata omoni ke poko moko, que prière, culte, les cultes, yaya, au côté na site na biso, et ezali déjà na ma prière, et ma culte belé, et prière ya kala, et zalakate, bien aimé, aux umoko, ont vendu une amosina bana, bobondeli, au nom puissant de Jésus. Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga. Kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, Yesu, kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, Yesu, kumbona yo makasi nanga. Kumbona yo makasi, kumbona yo makasi nangai, kumbona yo makasi, kumbona yo makasi, kumbona yo makasi, Yesu, kumbona yo makasi, kumbona yo makasi, kumbona yo makasi, Yesu, kumbona yo elonga nanga. Kumbona yo elonga, kumbona yo elonga nangai, kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, Yesu, kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, kumbona yo elonga, Yesu, kumbona yo elikia nanga. Kumbona yo elikia, kumbona yo elikia nangai, kumbona yo elikia, kumbona yo elikia, kumbona yo elikia, Yesu, kumbona yo elikia, kumbona yo elikia, kumbona yo elikia nanga, kumbona yo solution nanga. Kumbona yo solution, kumbona yo solution nangai, kumbona yo solution, kumbona yo solution, kumbona yo solution, Yesu, kumbona yo solution, kumbona yo solution, kumbona yo solution, Yesu ngai namona yo, Yesu ngamona yo.
namona yo, Yesue namona yo, ngaina simba yo, Yesue na simba yo, ngaina simba yo, Yesue na simba yo, ngaina mona yo, Yesu nanga namona yo, ngaina mona yo, Yesue namo, oh nanya kokani na yo, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, kumbona Yesu kuma, nanya kokani na yo, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, kumbona Yesu kuma, nanya kokani na yo, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, kumbona Yesu kumama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, oh il est vivant, Jésus, il est vivant. Le Tout-Puissant, Jésus, il est Tout-Puissant, le Tout-Puissant, Jésus, il est Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Kombona Yesekum, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Kombona Yesekum, Mama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Les tout-puissants, Jésus est les tout-puissants. Tout-puissant, Jésus le tout-puissant. Oh, le pain des vies, Jésus est le pain des vies. Oh, le pain des vies, Jésus le pain des vies. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Kombona Yesekum, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Kombona Yesekum, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Nandaya, Alléluia, Nandaya, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Nandaya, Alléluia, Nandaya. Hosanna Yahweh, Kimbo Alléluia, Alléluia, Nandaya, Alléluia, Nandaya, Alléluia, Nandaya, Alléluia, Nandaya, Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, Alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, Alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, Alléluia, Jésus m'a libéré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas, oh Alléluia, 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 Abongwanite, Alléluia, 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 Azanzambe, Alléluia, 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 Azaawe, Alléluia, 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 Tobelelie, Alléluia, 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 Tobelelio, Alléluia, 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 Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Tovandi Kotika, moment où il y en a beaucoup d'ensemble, Alléluia. Ne sois pas distrait, bien-aimé dans le Seigneur. Totika moment où il y en a beaucoup d'ensemble, Seigneur notre Dieu. Totalisio, topesio culte oyo, yonde obanda na biso, osuka na biso, nyonso ya bokeseli ya pongi, mosika na biso, au nom de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, eza diable te, nangonga oyo biso tosito komi, eza lizo tese bandiko lemba, na ba 21h oyo, ndekolanga zo tese bandiko lemba, bundisa pongi kolala te, kobondela te, ke ya kolala, na mbetu zwa position malamu soki omoni ke ya kofukama okonimba ya telema
pendant kotambola na ndako wana. Seigneur alobaki na Ézéchiel, mwana mutu, va à gauche, va à droite. Ya ezali spirituel, va à gauche, va à droite. Te pongi mon la yote. Ce temps-là est révolu. Bien-aimé dans le Seigneur, Père de gloire, moment où on a beaucoup na yo, que ton règne vienne, Seigneur, ce soir. Viens régner, Seigneur. Yondo kambabiso na pourquoi lelo. Ozo contrôle ya nyonso, ozo contrôle ya ndaku nanga, ya mungogo nanga, ya isika o, ya ministère o, ya bandeko nyonso pesinga na kama. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, aussi tiki, et moment na maboko na Zambé, ça c'est plutôt allé quoi adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Nous allons quoi adorer Zambé mnene, mo batte du malin, Zambé allons quoi batte là. Alléluia, batte le biso, banda tongo tina tango o, Zambé batte le biso, où t'as les premiers. Le 1er janvier, tous allez cheminer, malé benamboula, mo batel mala, boni, to feta qui n'a bango le 1er janvier, bazadi sous na bomo ete, to kumisa ye, na poko lelo, mon santo na lola, zambe na bomba, zambo zali ko sala ete ngana, alléluia, bien-aimé ton le Seigneur, alléluia, adore ton Dieu, bien-aimé, alléluia. Adoration des moutons, c'est quoi qu'un zombie, des koulanga, et ma prière personnelle, adore Dieu, élève le nom de Dieu, et dans le service qu'on a l'icolo, bien aimé dans le Seigneur, il y a adoration, il y a 24 heures, c'est 24 heures, Malembakate, Batikakate, bien aimé dans le Seigneur, Makamunion so école, Kaba prophétie école, Kanyon se kosi là. Mais adoration et côté à la collecate, bien aimé, dans le Seigneur, Yango de Tokobanda, Kumisala Nango, Zambe na éternité, toujours Kumisae, Zambe Munene, Zambe la Bomo, que mon âme t'adore, Seigneur, ce soir, que tout ce qui est en moi glorifie ton nom. Alléluia. Tu es digne d'être adoré ce soir, tu es digne d'être exalté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. Nanu Azalo Kolayo, Père de gloire. Et tous les tombola yesu na banda kuna biso nanda kuna. Élève le nom de Jésus nanda kuna yo, na motema na yo, na bana na ngai papa, na ministère oyo papa. Kombo na yo et couvrir bomo nanga, kombo na yesu et couvrir ministère oyo. Car après notre nom nous a été donné pour être sauvé. C'est le seul nom de Jésus qui nous a été donné pour être sauvé. Le nom de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Alinga adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, tant et belle nuit, tant en essai belle nuit. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tango de tozo akatan ya kwa adorer Nzambe. Na ba prière personnelle na tango eke yoza na tan ya adore Dieu na ba nzembo et na ba cantique na ba hymne. Alléluia, na ba psaume et na ba nzembo ezali inspiré osali playlist na yo ba nzembo monike no okoki ko banda ko adorer na ngonzam ndakuna yo bien-aimé dans le Seigneur et banda ko et qu'on remplit ndako na yo na ba adoration ya Nzambe o comment été changement et koko takat na bomo na yo ngene meto sengi ma na Nzambe likolo na biso na pourquoi lelo la Bible nous dit il a été offert pour nos offenses mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur notre Dieu, alléluia papa yo kelanga mawa na pourquoi lelo e banananga ibotalanga famille nanga mawana yo Nzambe na peuple oyo. Pardonne-nous, Seigneur, tu as été offert pour nos offenses et tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-nous ce soir, Seigneur, efface toutes nos transgressions au nom puissant de Jésus. Alléluia, tous les bananas, Zambé. Papa, si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Kayabo, tango tozali kosenga maana nzambe likolo na biso kosenga bolimise yango de nzambe akolimbisa akanga kanda libérate makila na Yesu, invoquant le sang de Jésus, makila na Yesu na bombo nanga na meli yango na melisi bana nanga. Alléluia, makila na Yesu etondi sandako na déclarer puissance ezali kati na makila et ezala partage nanga na déclarer la victoire qui est dans le sang et ezala partage nanga. Au nom puissant de Jésus, makile zinga ndako, e zinga bombo nanga, o nyonso na kolia ko, alléluia komela,
et les purifier, sanctifier par le sang, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tous Seigneur Makasi, Amolimo Santo, cher Saint-Esprit de Dieu, et Sanga Makasi, Akoumela, et Nakamba, peuple Nayo, alléluia, Salangai, Seigneur, flamme de feu, Ona Moussala, alléluia, Dekolanga, Gonde la paix, Molimo Santo, Salao, flamme de feu, Ndakuna, Yoana, Yonde, Opelisa Moto, Seigneur, Sungangai, Papa, Apelisa Moto, na ministère, Apelisa Moto, Nandaku, Naisika, Zambe Tata, au nom de Jésus, Télémisanga, un décolanga, Molimo Santo dans Zambé, alléluia, Salanga, un assoiffé de Dieu, un amoureux de Dieu, un chercheur de Dieu, un passionné de Dieu, alléluia, au nom de Jésus, Télémisanga, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons, il est là ce soir, il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, tu sais au bandit culte naviso. Alléluia, qui sait pourquoi avant ya kokin décollage. La prière agressive du soir avant de se coucher en paix. La prière n'est pas manquée, la prière n'est pas loupée, la prière n'est pas négligée. Qu'on négligé yangote décollanga, bakin décollage bala mukati, maladie s'aggrave na butu de bandoki balokaka. Butunde mbantambu miama bemingi ele kaka yangonde de konanga ko négligé et prière yabo bien-aimé dans le Seigneur namikro ya poko lelo ezali mosali na bino Papa Philippe ezali wana bien-aimé dans le Seigneur salaka exercice spirituel oyo de konanga poko nyonso ya ti tanto ko comme en décembre de konanga et okozala en forme spirituelle mapenda kunayo mungu na koko sakale langote. Bien-aimés dans le Seigneur, tous s'abonner en masse, tous s'engapés, bande consus, ndekolanga salé l'ensemble, Exode 23-25, à le but que serre-moi d'abord, et puis je vais te bénir. Yangon ndekolanga, vous allez commenter, vous liker, vous allez la clochette, vous allez salimouke, vous cliquez, l'icône nango, yangon de okobanda kozwa, et la notification nyonso en temps réel, bien-aimés dans le Seigneur. Benga pe bandeko bele ete pourquoi nyon soto pe sa moto bien-aimé dans le Seigneur mais pourquoi ya mukolo misatu et zalaka pona banana biso bien-aimé dans le Seigneur toko kiko silisate sans que toyoka maloba na nzambe maloba na boma toyoka maloba na nguya et sunga biso et peut-être Seigneur le but que peuple na ye ezali akokufa pona kozanga koyeba. Et allez prendre la prière te yekola d'abord la parole, la prière après. Yangonde ce que yekoli okoye bakete nini okosali yangonde ozomona ete le ministère otozali ko privilégier la parole de Dieu. Yangonde ça est bien aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder to comme un moment yakoyoka parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, to commis moment yakoyoka maloba na nzambe maloba na bombo maloba oesala oezali komonana na oezali komonana te bien-aimé dans le Seigneur esengeli ete olinga maloba na nzambe otangaka maloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur ozalaka na Bible na yo télécharger Bible na téléphone na yo na ordinateur na yo sombaka Bible na yo ya papier pona ba étude biblique tozali correction te prêter tozali kotanga maloba na nzambe te tango nyonso tozali kotiango na misala te bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yango nyonso ozali koyoka ezali po yoka eleka te ezali po ete osalela yango otiango na misala bien-aimé dans le Seigneur. Yango pourquoi lelo tozoyekola lisusu tozali na thème na biso sur la prière. Yango nde mikolo tozali koyekola lolenge kani Jésus abandaki ko prier bien-aimé dans le Seigneur. Yende mutu azali modèle na biso yende mutu tozali kolanda bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez la Bible na place ozali wana? Sans plus tarder bien-aimé tozali kotanga maloba na nzambe na pokwa lelo na mukanda ya Luc chapitre 22 verset 41 na 44 bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es là bien-aimé dans le Seigneur? Ne sois pas distrait. Cause à la télé, le collabande comme sous
bandimi bakoma ete tango comme que tango ya parole omoni bakomi kosala oyo balingi soki bato mosusu na culte babandi kobima libanda surtout bayembi okomona ke babimi libanda bazali kozela ke tango prédication ekosila baya koyemba. Bien aimé dans le Seigneur ezali faute moko ya munene ndeko na ngai linga loba na Nzambe. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux et il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe lelo tokoyekola la prière oyoke ya otozali ko bondela instamment. Et la prière est forte, la prière est puissante. Tozali ko ressusciter parce que tozali ko sala toujours ba prière superficielle, tozali ko bondela superficiellement. Yangonde awa tozali koyekola peut-être toyeba ndenge nini Seigneur abandaki ko prier. L'autre fois, la fois dernière, toyekola ki était il priait avec de grands cris. Ya tango ozali koyekola boye ozali koyoka boye po yo pe obanda ko appliquer yango peut-être yo kota pe na ba prière intense, yo kota na ba prière ya makasi que Jésus-Christ priait instamment. Bien-aimés dans le Seigneur, il priait instamment. Nous aussi, nous devons prier instamment. Donc, avec force, avec puissance. Bien-aimés, yango de prière, basaka nango te. Naibisa kibino ke prière ezali pona basantu, prière ezali pona bananzambe, prière ezali pona mutunyo sote ba pagano te, ban pidike te, prière ezali bona biso bananzambe. Yango de que la prière est une arme. Arme, il y a qu'à se défendre nango. Arme, il y a qu'à attaquer munguna. Il y a qu'à se défendre nango. Yango de naïvisa kibino. Yango de temps tozali ko belela. Seigneur Azala, Seigneur Asala, que son règne vienne. Seigneur agit, Seigneur protège, Seigneur supplication. Yango de tozali en présence. Il y a Seigneur. Mais offensive, c'est là où il faut changer stratégie et comme que bisope to continue quand ya munguna tozali ko attaquer bango. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde il priait avec de grands cris, avec de larmes de prière. Denge totanga ki la fois dernière. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde esengeli ete na ba prière na biso to changer prière tango ke oko continuer kaka. Et rythme na yo kaka yango na banda le 1er janvier til le 31 décembre. Ya rythme ya prière il faut échanger. Ce que continue bongo yango de okomona ke eloko moko te eko changer avec des supplications. Oui, ozali ko supplier Nzambe. Mais na pourquoi lelo ezali tango ezali na Gethsemane tango bakende ki peut a prier azwa ki Jean-Jacques na Pierre peut bakende ko bondela. Mais tango azali koya aye kokuta bango alobi ke non bovanda botikala azu distance ke akende ko prier yango nde asalango 3 fois aye kokuta bango balala pongi ya kolala pongi te kolala te nazolo ba pongi ya pourquoi ate ya 21h ote mais pongi ya molimo ata ya pourquoi yango boyebi diable bien te de kolanga diable azolinga te ke oyekola diable azolinga te ke o prier peut-être baye kolitango batikalaki et y a conflit et côté qui katina na musala nzombe ke bapote bakoma kosala misala nyonso mais balobi ke non tokoki kosokipe na nyonso te bolukela biso bato ya mayele bato na basokipe na makambo ya social et église mais biso tokosokipe na parole pe na prière pilier ya mibale ya minene ozali na kati ya christianisme ok bato bazali ko négliger lelo ou bien bato mususu bakotika na prière bosani parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur yangonde na zoyebisa bino na ministère tozali ko privilégier la parole de Dieu
bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde parole na prière. Tozali kokende na makambi bale o. Yango lelo na pokwa lelo tozali kola susu la prière. Prière à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il priait? Aye kokuta bango balali. Asie distance à Kepete à prier. Yango déplace to bandi. Puis il s'éloigna de Nazali, ce qui est kokota reta tozana na Luc chapitre 22. Tobandi verset 41, 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux et il pria. Ah, Fukami. Est-ce que yo Fukama kana ba prière na yo? Denga to bon de la bonne. Denga to banda. Denga banda ko ya ba prière bo. Est-ce que yo zwa katan que yo Fukama? Fukama kana ba prière. Ko Fukama ezali signe ya ko similie liboso na Nzambe. Ezali signe ya komikitisa liboso na Nzambe et il pria à genoux. Yango tozoye kola. Il faut obondela. Dans le but que tant sous mabolongo salio passe tant que vous êtes malade, là c'est autre chose. Mais zalaka d'habitude, il y a qu'à prier à genoux, bien-aimé, dans le Seigneur. Il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Yangonde a présenté cette situation où ils allaient bossonaï. Tant que vous allez prier, présenter la situation na yo, célibat nangai, maladie oyo, kozanga oyo. Ba difficulté on a zanango. Ah mais oh to bossa na kamingi ya famille bonde la pepo na famille na yo, bonde la pona bana na yo. Yangonde to benga ka intercession. Yangonde a présenté situation où ezali bosso na la couple là ezala ki yake il faut akufa. Azala ki 100% Nzambe, 100% motu. Mais bo moto e bandaki ko boya ko mo na pas. Nzoto o elinga capacité. E inga souffrance te. Yangonde laki saka souffrance wana epai na Nzambe 42 ans na yo wana ke robalate stérilité na yo wana présenta kango epai na Nzambe na prière a présenté yango à lebi que Père si tu peux éloigner cette coupe toutefois tango elo comme soso ezali kosala ke tozwa te sous na ba prière à la Bible le but toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Même si c'est au bout de la kaka, et ça le makara ndenge toling. Yango de bezo kanza ma bete biso mama kara. Popo nani po ozo linga kara ke no. Et ça le makara ndenge olingi. Yozo ka prière yango que toutefois Seigneur, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Yango de bon de la ka, lobaka était Seigneur. Papa, na bonde po na liba, mais papa, même quand na kaka et salema. Yango de tango bayi ko bakendeki. Bakendeke que Seigneur apprends-nous à prier à l'habit à yebisa bango bo nazo ba Pierre nyon sauté mais parti wana alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que la volonté ya Nzambe esalema ezaka volonté na bisoté na bala selon volonté na yo na bika pona na volonté na yo na to fo saka Nzambe te. Alors un ange lui apparaît du ciel pour les fortifier tant au bon de la cana tant aux akana ba difficulté wana ba problème makasi wana. Le Seigneur a tinda ka ange na ye ayaka pete ayako fortifier biso. Siko yo ka place tozo suki sa entend étant en agonie. Dans laquelle prière ya ke muto koti na agonie pete ozwaka au mona kamunene ya problème wana te ba difficulté wana te ozala kanango. Bien-aimé dans le c'est à côté en agonie. Alléluia. Alléluia. Il priait plus instamment. Mais yo prière ka nabuki nakati ya likolo na munoko kaka mais prière que Seigneur au nom puissant de Jésus nazo briser force de nos ténèbres nous ezali côté de melanga ndaku na wana OK gauche OK droite molino ezali kat nanga et bima au nom de Jésus yo seliba au côté kat na ndaku nanga au côté kat na bombo nanga milimo boy bima na kombo na Yesu instamment. Mais yo ka yo ndeko boy au nom de Jésus bima eko bimate elingaka ke au télémé avec force avec puissance instamment bien-aimé dans le Seigneur on dit tous aussi ça a été n'importe quoi tout ça quand on entend que et sa sueur devint comme de grinons de sang motokinae et bimi lokola ba goutte ya mike wana ya makila yo o transpira ka kutu te na prière.
ata kutu tozala mamboka oyo ya mali mais na tango oyo tozali ya grande chaleur oyo ba prière oso toka na prière. Il faut toka na prière. OK gauche, OK droite. Oh là les lukutu na mbeto ko toka ndenge nini. Bien aimé dans le Seigneur, ta la position aux anango siko wana. Ta yango nde toka. Yango nde bien aimé dans le Seigneur. Et en attend ya ko ka parole boy. O telemi oza ya ko telema. Ozo yokango OK gauche, OK droite. Bien aimé dans le Seigneur. Les autres compter sur le plan spirituel yango nde toye prêter toye kola. Et bagutu wana olie ke ekita bongo ya motoki me ezobima na makila oyebi ke wana prière ya profondeur ya ndenge nini kotaka na profondeur ya prière bien aimé longwa kozala superficiel yango nde omona changement na bombo na yo au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia pona enseignement on a pourquoi lelo to prier le cola Jésus-Christ. Alléluia. Jourwana toyokaki avec de grands cris, toyokaki avec des larmes, toyokaki avec des supplications. Mais lelo tout le monde était, il s'agenouillait, et abandaki ko fukama, et abandaki ko prier, abandaki ko luka, et ko présenter, et ba pasinae, et pas une ensemble, ba laki saka ensemble, autant d'ango, sala kutwata, ndeko rebeka ndenga saka, akomaka na papier, komi ata na papier, papa libala nanga, papa mukanda nanga, papa santé nanga, papa likambuboy, yango ndenge, ba bondelaka bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bon de la kandengwana, mais alors que toutefois et que ta volonté soit faite. Wanande nazola sabino, c'est qu'au tango ko sili sanasuka ba prière na yo, lobi que papa na bondeli, mais toutefois que ta volonté soit faite. Eri koloba, les ali moyen ya ko reconnaître la souveraineté de Dieu, que c'est Dieu qui agit, et les ali yende mutazali ko sala, mais tozali ko kende ko forcer yete au nom puissant de Jésus. Merci au Père de gloire. Que toutefois, Seigneur, que ta volonté se fasse. Na ma prière, oignon son salle. Et Zambelanga. Alléluia, Zambetata. Alléluia, Alléluia. Oignon son salle. Volonté na yoka ke salema. Mokano na yo salema. Merci Seigneur pour ta parole. Na pourquoi lelo. Est-ce que mutumoko azalea? Et abonde la nanga na pourquoi lelo. Alléluia, ndekolanga kobonde la nambebote. Kotan en profondeur. Kotan na mozindo. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Prière babonde la kango na mbebote. Prière utaka na âme na katiwana. Place ba émotion na wana ezali. Place ba sentiment ezali. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia, bien aimé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux commencer maintenant à présenter tes problèmes au Seigneur? Alléluia. Na pourquoi lelo manda kotanda pas problème na yo liboso nza. Est-ce que mutumoko akoko bondela na pourquoi lelo kola saba pasina et pas une ensemble na pourquoi lelo bondela. Alléluia. Sois concentré. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que monique na kofu kamoza concentré et banda kotambula. Alléluia. Na lingi mutumoko à présenter ba pasina et pas une ensemble. Tala libala nanga et dali kokende bala mute et tala Seigneur. Nazali ko simba mbongo te. Alléluia, nzambelanga. Et likambo na yo ndikolanga yo moko mto yebi yango. Banda ko tanda le problème wana. Liboso ya le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, yango de toye, tozo yekola, mais en même temps tozo chango na misal. Alléluia, ndekolanga. Oh là, les langues en bétou, ils ont prié instamment comme Jésus. La Bible nous dit que Jésus priait instamment. Alléluia, alléluia. À tel point que Moutoki n'aille bongwana makila. Alléluia, quelle prière, il y a profondeur. Alléluia, tozaka likolo. Côté na profondeur, côté na profondeur. Na pourquoi lelo, na pasi na yo, na ba difficulté na yo. Alléluia, bondela, ndekonanga, likambo na yo. Et ngana ebi angote et ce que bondelité et mutu ce soit ko bondela na place na yo azalité mutuna problème na ya. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Alléluia, talaba passe nanga. Ah la Seigneur ba difficulté. Ah la santé nanga médiocre.
Zambé nanga esunga. Alléluia, kokolongo langa santé médiocrité. Seigneur, alléluia. Alléluia, papa, est-ce que tu ne peux pas enlever, alléluia, cette coupe devant moi? Alléluia. Ndeko nanga bondela. Et que papa nanga, est-ce que kokolongo langa soni ote? Longo langa soni o. Télémi liboso. Télémi liboso. Alléluia, bondela. Bondela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la prière. Tous en attendant, tous en la prière. Alléluia, bondela. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Apa longo langa pasi ozali boso ba soni oyo zombe tata. Alléluia papa. Alléluia papa longo langa qui célibat oyo. Au nom de Jésus, la ligne pénacoma et une femme mariée, un homme marié. Bondela, n'importe quoi les noms. Est-ce que Coco Bondela tique papa, longo langa qui sans papier oyo. Papa talas qui sans papier le bosso langa. Va présenter un problème et pas un ensemble. Yangode, tu es baka ko Bondela te. Il ne bosso yakara de oh buka n'a nous présenter problème na yote Bondela présente. Alléluia, nazo pesa yotan. Ozo monate, nazo pesa yotan. Bondela, présentez nous problème na yo zani. Alléluia. Alléluia, confusion, instabilité, ezalimini, échec, ezalimini, loba yango, iboso, yamokonzi na bakonzi. Kozanga koyokana na mwasi na yo, ya diable à côté la bino, mwasi wana za mabete, mbali wana za mabete, diable nde moto à côté la bino. Alléluia, bondela, et présenter diable pendant ça. Papa tala Satan ndenga côté langa ya couple danga, tala diable ndenga à côté na kati ya finance nanga. Alléluia, papa nazo simba mbongo te. Ya bondela, bondela, n'importe quoi les lots. Est-ce que mutumo kwa koko présenter problème na ye pas dans zombe azate. Papa longole langa yango, longole langa yango. Longole langa pasi oyo. Longole langa ba difficulté oyo. Alléluia tala bana nanga. Bazali koyo kanate. Alléluia bangona bango bazoyo kanate. Bana ngai ba yokela kanga esusute. Bana ngai ba koma ba mona ngai ba koma ko mona ngai lokola mpaya. Ya bondela. Hala mosi nanga yo ba ko linganga azo linganga esusute. Mobali oyo badako linganga azo linganga esusute. Alléluia. Il y a des difficultés. Alléluia. Ça ça évite ok na famille. Abatala na famille na biso. Et ma balé zate papa. La famille na biso. Et Seigneur stabilité zate. La famille na biso. Ma beauté zate. Alléluia papa. Alléluia. Zawati Seigneur. Papa okoki kolongola nga biso pasi ote na kati ya libota. Okokolongola nga pasi ote kati na bana. Okokolongola nga pasi ote kati na vina nga. Longolela nga yango. Alléluia Seigneur alobaki. Ete papa alongolela nga pasi oyo. Longolela nga pasi oyo longwa. Longwa. Alléluia. Est-ce que koko bondela na nga ite. Bondela. Bondela. Mais toutefois Seigneur. Alléluia le bananga était toutefois. Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Volonté n'angaïté et salima. Mais volonté na yo. Alléluia. On déplace tous allez reconnaître l'autorité, la souveraineté de notre Dieu. Alléluia. Il est souverain. Alléluia. C'est lui qui peut agir. Papa. Alléluia. Ayebi ba paswana. Yangonde akoko tikate makamabe et salima kat na bomo da biso. Alléluia. Bondela. Bondela na poko alléluia. Alléluia, Zambelanga, Nabotape, Nabala. Alléluia, selon ta volonté. Yangone ozomana, tangozo ke nekobala sans la volonté de Dieu. Ozomana bayo bazana mabala sans la volonté de Dieu. Minga yakoba ikote la bango, ban compréhension, bakobunda, koswana, prêter, Ete Zambé ajate. Seigneur notre Dieu, ta la présence na yo, ezalite kat na famille, nanga na kat na bomo nanga, ala mungu na vanda, apoko ko bimisela nga ete diable oya kota kat na bomo nanga. Alléluia, pasi oya kota kat na bomo nanga. Alléluia, Zambé tata. Molili oya kota kat na bomo nanga papa. Longo langa yango. Un peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Papa na lingi na mona. Lumière na yo briller kat na vie nanga. Ba vie abatebele molili na molili. Molili wana ezali la présence du diable. Yango de azali ko betse mutu. Azali ko alléluia. Ko sala makamabe. Ozali ko monate. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ennemi dans le Seigneur. Yango de tozali ko bondela na pourquoi lelo. O bengana ba démon nyonso. Esprit maléfique nyonso bazali ko sala. Bengana bangola malembete. Au nom de Jésus, démons la pauvreté, démons mon côté à opérer kat la vie nanga. Esprit maléfique de mon côté, bima la vie nanga. Au nom de Jésus, alléluia, la zombie ça va sender na kat na vie nanga et tout va démons nyonso, va doki nyonso. Au nom de Jésus, alléluia,
azotelemisa mopanga mpe nazobeta maboko mopanga se multiplier contre bayili na ngai, contre bandoki nyonso ya famille. Au nom de Jésus, allez, Matthieu 18. Elobi ete, oyo bokolie na se, ekoza lié na likolo. Esprit moyen to lié bango ezate, mais banchor, alléluia, banchor nyonso ya famille, tozo lié bango. Au nom de Jésus, lié bango, lié sorcier nyonso ya famille, mon côté à la opérationnel. Alléluia, lié célibat, lié au nom de mon imposa yo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, tozo pesa moto ça c'est moto na Nzambe. Alléluia, Nzambe tata, ekende na chela, ekende na makela, ekende na Luanda. Alléluia, moto na kan ya bandoki ya famille nanga. Alléluia, papa, bilembo na bango nyonso, bazungu na bango moto. Alléluia, ba communication na bango moto, ba plan na bango nyonso moto, ba agenda na bango moto. Alléluia, nyonso bango ba bongisa moto. Alléluia, na ba prison na bango moto. Alléluia, ba prisonnier nyonso la famille nanga, soyez libérés na poko. Alléluia, soyez libérés. Oh non, puissant de Dieu. Oh non, soyez bilikambu na ngai moto na Nzambe tumba eziki saye mopanga na Nzambe dans la sans pitié contre oh non, soyez bilikambu na ngai. Alléluia, prie instamment, bien-aimé dans le Seigneur. Oh non, puissant de Jésus. Alléluia, zalandoki akarte oh. Vous allez à balabala, oh, moupanga dans un démon de sa carte au nom de Jésus. Abengani bino, au nom suprême de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça qu'on attend, mingité. Alléluia, tu vas dire que tu as beaucoup dans ça. Alléluia, yangonde tango zaluko yana kitu abo, va prier abo. Bandako prier instamment, Jésus ne priait pas. Alléluia, alléluia, ndenge ozo prier wana, non. Alléluia, au nom de Jésus. Boutou, oh, n'a pas beaucoup dans ça. Ava pongi nanga, na trampango na makila na Yesu. Na pongi ya bana nanga, na trampango na makila Yesu. Pongi ya mwasi nanga, pongi ya mobali nanga, pongi ya membre nyonso ya famille nanga, na trampango na makila na Yesu. Ava protège nous. Alléluia. Contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Bouclier afin de protéger biso. Contre. Alléluia. Va traiter nyonso ya munguna. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, érige un mur de rein infranchissable. Yo mutoloba, na Jérémie que je te ferai pour ce peuple comme un mur de rein. Alléluia, salam un mur de rein. Bayaba, bazika, ba mon mur moté, bayaba panzana na miwana. Au nom puissant de Jésus. Makila na Yesu à la couverture na biso. Mupanga na porte ya moko na moko bien-aimé tozo bondela. Mupanga s'est multiplié au nom puissant de Jésus, s'est multiplié contre Banchor, contre l'esprit maléfique, nyonso. Mupanga Nzambe dans le sans pitié contre force nyonso la ténèbre. Au nom puissant de Jésus. Ya soko bandako bondela boye. Oh comme on a résulté au PCV. Le bac est ce qui est dans nos bongana te bongana na. Comme on a nous ensemble, comme on a dingue va prier na yo eko comme efficace. To bandako bondela comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Alléluia. Repriez à poko, alléluia. Alléluia, et nous prions comme Jésus-Christ. Alléluia, est-ce que transpirez? Dans un côté, n'a senti, n'a transpiré, place Nazareth. Transpiré, transpire. Alléluia, Bible, le Bible était. Motoki na ye komi lokola makila. Yanga komi lokola makila était mené sentir une autre union se changer place Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au changer, au changer. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Grâce en Nzambe yarbo et ban. Le lengeni de bakoba bon de la ka. Oui, grâce en Nzambe yake au changer ba prier cause à la monotonie à prier de. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Après ça, yon soza nango posa. Namoki au vent, au temple, la paix, la tête haute, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Après ça, yon soza nango posa pour la piété, na bon Nzambe au coca, au coca. Alléluia. Monde des ténèbres, monde des comme un guerrier. Et moi, maman, m'a dit, maman, Kambazo, Salabiso, Penza. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur.
Au nom puissant de Jésus, que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Au nom de Jésus, loboko na nzambe, likolo na bika loboko na nzambe, n'importe quoi les loba, chien n'ignon se kangibo mona. Au nom de Jésus, en tant que son serviteur, nazali kokata yango nyonso. Tango Lazare a télémarqué à bengate, ba sœur na ye, ou bien bato ya famille, ou bien bato mboka. Non, allez betaki ba yekoli, allez bokata Lazare singa, au nom de Jésus. Alléluia, même yekoli atango, nakaki ba singa nyonso kangibo mona. Onyon sezali ko lembisa yowana. Onyon sezali ko mema yona. Onyon soana ya diable wana ba lien ya hérédité ya famille wezo landa yo, ou bien ya quartier wana, ba lien d'âme nyonso kangibo mona. Au nom de Jésus katana. Alléluia. Alléluia, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tobi mana médiocrité au nom de Jésus-Christ. Tobi manaba miette au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi papa Tikete boutu, alléluia. Et c'est la boutu à Kimia. Parle-nous, Seigneur. Annonce-nous des grandes choses, des choses qu'on ne connaissait pas, des choses cachées, Seigneur. Kaba lever la vision, la vision, la révélation, papa. Tout de la canzambe à Koganga Ganga Boete, papa. Mais animé du son esprit, il y a sagesse, il y a révélation. Révèle la kabiso makam, papa. Révèle la kabiso makam. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons. Alléluia. Alléluia. On va prier à Boyo. Beti maboko na mesa. Bo sauter. Alléluia. Acclamons. Il est là. Et alingi teke o prier kaba prier lemba. Alingi teke o prier kaka na monotonie kaka même rythme. Non. Prier les coco aux alakaka rythme mon côté. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons. Il est vivant. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera pas. Il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. Papa ndenge tobondeli, mais toutefois que ta volonté se fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, communiquer na biso ezali boye. Pourquoi nyonso nangonga 21h tokutanaka na prière agressive du soir, prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger. Yaka pete butu ezali moment moko ok maka mingi mabe esalamaka yango nde yaka pete tobanda kolala pongi malamu pe tozala en forme spirituellement pete banda kuna biso diable asakanela ngo susuti mais ya mokolo misatu ezaka singulièrement pona bana ete tobondela pona bana pe pona bana basi oyo baza na problème ya mabota tobondela pona fécondité et pe tobondela pona mambala pona mariage ete obala selon la volonté de Dieu ndekonanga. Mais ce qui ozali makasi, ce qui ozana sujet na yo ya libala, ce qui omoni que tous les mercredis banda ko gêner na yo, ce qui omoni que pona bana na yo tous les mercredis banda ko gêner na yo, ce qui omoni que ozana problème na yo libala o lati yango penza que obanda ko gêner mukolo misa tunyonso gêner na yo ndekonanga. Yango tongo ko banda lundi ti vendredi ndekonanga to zana na mystère ya tongo kit matinal yaka ete toluka nzambe na tongo to présenter ba problème na biso epai na nzambe. Mais samedi na dimanche wana nde ezalaka nangonga 5h30 nase awa okuta ba coordonnées na biso nyonso ezali wana soki ozana posa ya contact ya privé obengi biso ou bien soki ozana problème spirituel toko sunga yo na prière ndekonanga. Et nase wana pe okuta numéro ya compte bancaire ezali wana pe PayPal na biso ezali bosunga musala na nzambe bandeko toza mposa ba matériel toza mposa makambo ebele maintenant tokokisi yango te kanisa musala nzambe ete nzambe akanisela yo pe ndeko nanga tango tokomi wana mais tozalaka lisusu na prière na biso ya intercession pona tina ya Congo programme wana ese bandi ndeko na ngai lobango pe epai ya bandi konsusu
tous les lundis, Nangonga, et à 23h, heure à Bruxelles, 22h, heure à Kinshasa, 22h, heure à Luanda, pays à Londres, Boya, Togozouaka, plus ou moins 20 minutes. Le problème est que tous allons ensemble et Tobondela, Ponatina, et Yakimia, et Congo. Tant comme il y en a des Konanga, comme Nasuka, Tokutani Susu, Mukolo Alobi, dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Butu malam na mutu nyonso. Amen, 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 amen.